Bonjour, bonsoir, la Blandignon sur FM HD. Ticket Kimé Kolonza Betata, Ebena Gonzalo Kolo, Wabo Moelabino. Ozali Oabino, Wamolobeli, Wabino, les papes de la presse congolaise, les papes papouches. Quand il y a des gens Bango Fienga, Lendo, Bango Fienga, le fond de Canada pour distance, Ezama Kassiming. Quand il y a des Bakaïti, oui, Banako s'abonner, oui, Banako liker, ba critique, Nabino, ba commentaire, Nabino, ba suggestion, Nabino, et qu'on s'en est émission, ils ont toujours le colo, émission, Nabino, histoire cachée, Yango, les lots awa tozali na kati ya souvenir ngadi toye ko rendre mutu moko visite na katikati ya cité des anciens combattants souvenir ngadi eza na cité des anciens combattants na commune ya Ngaliema na Mbinza Ozone toye ko rendre mutu moko visite na kolinga ete ngai na bino toyeba na ko découvrir ensemble oyo ye azali ekosala malamu mingi check. Bonjour. Bonjour. Excusez pour le dérangement. Awa, tu as souvenir ngadi awa. Ouais. Nazoluka eyonge kumu. Eyonge kumu. Ouais. Aja. Jana ye. Azali awa. Azali. Nakomona Nakomona ye. Ngamona okende tena ji. Koki oyibisi kake ezana ba invité mo baza posa basola nao. Ça, merci. Bonjour. Bonjour. La caméra, je juste moi, du solo quand même kaka. En tout cas, na ko s'excuser pour le dérangement que na bimisio plein la caméra ou ba kiti o satanda ina ngote. Bon, ça les solo va mulai ou bien kozala ezaka po na za procès et on va matamula ite tolo talaka tomona na kala bana mbinza bana Ngaliema bamona yo kala yango nalingaki teke yo yina kin ozonga sa ke olo batamwa liloba pona bana Ngaliema bana mbinza na po masola bana mbinza Ngaliema eza très riche ya wana nde ya wana accueil ya batnyoso ba nouveau riche comme ancien riche ba se retrouver na Ngaliema ouais taka eza isolo ya kobomba te donc toza na za loger awa waaw na moni yango et pas na souvenir ngadi to na souvenir ngadi velingo waaw to bana mike tozomona souvenir ngadi donc ouais merci tozomona souvenir ngadi na bomwana donc lelo yango ntango nakitaki mabele association na Ngaliema Unis pour le développement. Sans plus tarder, avant tout, l'émission de Busso, nous avons ça. Merci. Na mon boss, Madame Dembo Wembo. Moi, c'est un mandefu. Moi, c'est un zambado China Stati. L'écolo, la pression moté. La pression moté, n'a na ba partenaire, ba simbi émission oyo. La pression moté, n'a na Aluno de Nazareth en direct de France. La pression moté. La pression moté, n'a na Bruno les grands cas. Bruno les grands cas en direct de France. La pression moté. La pression moté, n'a na Fede Manyungu éclairage public. Fede Manyungu éclairage public. La pression moté. La pression moté, n'a na Divine Abondi, maman na Azael. Pression moté, c'est quoi la personne mbote na ngai na Toré Tobedika na Lille la personne mbote skozali famille Kaiba Mobimba boss Nyosh Kaiba boss Kas Kaiba Mimi Kaiba Doa Muketa la personne bino mbote émission na bino histoire cachée yango kande na misala koloba ete na kati histoire cachée to yambaka mutu nyonso to lobelaka vie sociale nyonso awa to boya kateke o invité o to boya ye invité to koyamba te atoza nani ozala politicien ozala joueur ozala musicien ozala nani otekaka oza commerçant oza nani na kati histoire cachée to koyamba yo toza na posa kaka to valoriser mbinza bana mbinza toza posa mbinza ekende liboso na oza na posa ete oyo bana ko se présenter liboso ya balandi nyonso ya Flemon HD bayi bana ko découvrir yo oyo zali na surprise oyo to sali yo na mokolo na lelo. Merci vraiment pour cette surprise naza na vacances et yon kumu héritier sacré de Ngaliema.
to ba héritier ya Ngalema po to zwango na maboko ya koko Ngalema atikela biso Ngalema na maboko ba parents na biso to ponaka yango te bon to ba héritier nango yo poser héritier sacré ya Ngalema. Ouais. Donc Dembo Wemo o balobi nzamba o chaka na statut donc po nzamba cha na statut donc waza patron ya chaîne oyo moi Nzambe aza pe moko ya ba héritière de Ngalema donc mutu nyonso oyo abotami na Ngalema ou bien oyo aponi kozala na Ngalema lokola résident ya Ngalema donc aza bienvenu parce que Ngalema ezali moko ya ba commune oyo eza bourré ya ba quartier les plus chic ya Kinshasa quoi. Donc tout ça na mon frère to na nini nga na mwana Ngalema na botami na veni na wazayadio na botami na maternité ya Mbinza na Delvaux donc né grandi na Koli na veni na wazayadio numéro 6 entrée à Kanchach maternelle na na Kanchach primaire na Kanchach secondaire na ngai na institut scientifique de Ngalema do ISEN o kanga eza na kati ya même concession na ITC Ngalema. Et puis naza na sisi université na ngai naza licencié na économie awa na USEKI donc nyonso nga pe naza consommer mwana ya Mbinza et puis artiste musicien Ngalema na bandi musique na ngai Sele Bonyoma Papa Noël to répéter na Mosé na Sele Bonyoma Staff London héritage sacré donc mon leader. Ouais, vraiment parcours na ngai yango na part ba orchestre libanda ko tuzaka na kati Ngalema na suki na nga na ndenge ya répertoire na ngai. Merci ya yonge kumu ndenge lobi ke oza na vacances na yo awa na République démocratique du Congo précisément na ville de Kinshasa pe toza awa na Mbinja zone na Souvenir Ngadi parce que toza na posa to yeba ndenge lobi ke oza na vacances outi mboka nini na mitu oza résider na pays nini. Ok, merci. Et so Angola, ouais. Bon, on a ça en Angola. Tout d'abord, on a en Angola, na Luanda. Pour nous, c'est limité. On a un fonctionnaire public dans Angola. Vie aux vivre dans Luanda. Ils ont les gandés par rapport à yoza kinoa koleli awa ne grandi awa mais ok kaka na Luanda kuna. Ils ont les gandés. Bon, on y attend la Bible là où tes pieds sont. Là où flairon tes pieds, je te les donne en possession. Donc, Moutou Atambolaka, bénédiction à Moutou, bien richesse à Moutou. Akumba angote roza na banda ko ba immeuble mais ok pe maboko pamba na mboka moko boye ba tala oza na Moutou. Donc naza na mboka mpaya bien sûr na eza mboka oyo ya mbanga lokwa seconde patrie na ngai Angola. Donc, c'est une opportunité parce que nous sommes économistes et nous sommes conseillers économiques. Donc, nous offre la police. Donc, bien. Donc, nous sommes coopérants et nous sommes vraiment fonctionnaires. Fonctionnaire. Parce qu'on dit que aux enfants dans la Luanda, au lobby qui aux amoko, il y a des dirigeants ou bozo kamba, là où il y a Ngalema ini, bon. Ce qu'on dit aux Angola kuna. Ezaka ndenge nini ke bango bazana kini awa na Ngalema yo za kuna omeminga na ngambo oyo bato bazolinga te eloba maba yo so panzamake ezo assumer Dembo Wemo ozoka alingi to panzamake bon et nyonso eza nango facile parce que mundi la facilité moni bamsu ba na kima réseaux sociaux na linga ba dérangement te WhatsApp non pour nous je pense que pour na biso internet eza instrument moko bo oyo sungi biso to sangana pour lelo to kutana. Donc nous ce qui est na liwa Dadou Vandom moko ba général Ngalema akufaki le 12 mai, c'était le 12 mai 2022. On a kangana ba date. Des initiatives yaki tout le laver na biso avec honneur. De organiser na bandeko na Luanda na Manganda Monique, moi j'étais l'initiateur, il y a créé groupe WhatsApp. Tout bandi ko réunir tout d'abord Bato o ya Kinshasa pour toujours information toi de la situation matanga en temps réel. Zomo ndeba ça ba préparatif au kene cimetière ko somba libulu kuna ya ndenge nini mamango ko ba te to tala pe bato ya France ndenge bao bongama to koti ba on a groupe bato ya Brazzaville ba koti bato ya ba sepeli na idango to komi ko interagir kuna ndenge nini ba kuna ndenge nini ti ndenge après matanga et que fan que tout ça que ça que tout ça na to après kuna to après na ba ya na biso ba Yayuki waza coordonnateur ya Ngalema pour le développement na Luanda
na bandeko mosusu ya yo ki mutatemaki habité eloko ekokufa te ndenge bosali yango boka pour musique ezalaki Pablo Kini le grand déclarant atiaka pena ke aloué instrument pour 3 jours lundi ti dimanche mais là lia ndenge olingi ti après matanga bakundaka samedi mais tozala wana ti dimanche tokabwana dimanche lundi na ntongo lia mela ofele alors initiative yango ezalaki bien mais toboyaki tosuka kaka na bamatanga toyaki kosangana sikoyo cette fois là kaka na bato ya Luanda te solo na bafie na biso mosusu ya libanda bamasa na biso mosusu ya libanda ya Kinshasa ke ide oyo tokontinue nango tokutana kaka na ntango ya matanga te parce que nga na nanga artiste mais naza leader d'opinion naza na un mot à dire donc yango moni na biso nga naza un sujet tabou te j'apparais maintenant na statut moko boye il y a l'homme du peuple il y a leader d'opinion donc statut ya ki artiste toza kona c'est-à-dire que ekotilo bama après wana mpe tokobomba ngo te parce que eza moko ya bamission onga nayaki na vacances awa kosala œuvre ya titre ya ma copine na studio ya Godel Ofombo parce que productrice tanga utaki France Anastasie Banga donc na minute après awa toleka toza sur une émission so baza sur na couloir Kimbuta donc eza moko ya bamission na yaki mais ekutaki nga à partir loko lobi yangalema ya tungalema ini donc na sala nyonso na concevoir ba logo ba modèle mais eza na bato oyo tant bayoki ke eyonge kumu aza na king awa basepelaki mais banyongaki mpe na motema bato mingi balobi ke arrivé ya eyonge kumu na kati ya République démocratique du Congo oyeno kaka mpona matanga ya Gilles de Gama babi soki matanga ezalaki te olinga koya te ke bino sensation na bino ezalaka kaka ke bokutana kaka soki bato bakufi ndo mona ke bokomo sangana to sala boy to sala boy. Non mais nga tu ebisa yo awa que moko ya ba mission na nga c'est parce que moi j'étais brusquement invité parce que nga naza na artiste et musicien. Oui. Ouais, productrice sangai azaka na France. Lokola na vacances, yé passé ya boy et c'était un jeudi et puis nga tokuta na dimanche na Luanda et na Kinshasa. Donc na yaki tout d'abord matanga o y avait des gamma viennanga nga pe na beti na neko pench. Na beti na neko pench. Iboza parmi bato balika. Mais oui, nga beti na concert na de la Gombe na bango. Donc comprendre. Biso toza ba Mathieu Vité. Moni Mathieu Vité, donc ça dit que so na nga ba ba na zo ya neme na salaki marketing aba mais nga na ba tukuta na ka na aéroport ba ba gité naza na coordonne ngai o aza ya Kinshasa a coordonnateur honorable Rigobert Takumunde ya baleki waza coordonnateur il y a siège national il y a Ngalema Uni pour le développement aux alliés associations azalaki pe surpris bango nyonso ba mama ma pasteur matuku tukuta bi ozawa na aéroport to salaki to kosala bango mutu bayaki bazalaki wana biso zaki tina tarmaki ko défendre ke bemba vie na biso ya ebima na kimia nyonso na bedel ngola que je salue mon pote to bundaki na passer ça c'est dit na ba fils Kambala collègue na bino na confrère na bino to zalaki wana ba image pe zali kuna bozo ba image tu aéroport bon mon a même on n'est pas là et sauf que ba Mathieu Vinde il faut ba ngonde ba miyeba po ba zalaki te na matanga ngazaki wana na butu na betaki na pona ko honorer na ngai na moi na betaki sauf que ba Mathieu Vi on peut ba Mathieu Vi bango ne ba okansanga na yaki pona mimonisa na matanga Mathieu yango ozoma teleka ko ba Mathieu Vi ba ndeti badani oyoni ke bon ezangi bangi ba ya il faut passer la marketing to zonga na ngalema to zakana ba complexité to fana na grand prêtre Mobutu to tikala benge prêtre te moni ba vena biso ba César Ngadi ya ba souvenir catholique to abana mike mais ibalanga jo benga mtu prêtre po to tikala sala ngote mutu koza na vie na yo mais na normal na kacha pale mais ce que ba imagine uta ba commune mususu ya ba complexé et comme côté la biso donc ba ou to copier à bien po bana ma commune so ba bango nde bakenda poto liboso biso to bia to zala na bana papa bakenda poto na nenga silence ko su bakenda nde kotanga ba poto tongo ozomona mais ba commune so tanga ba sutukela ba commune ba te biso ba liboso po bazaka na nzela aéroport ozo comprendre parce que ba complexe ba komo contaminer biso ba Mathieu Vi ça dit que na catafalque to moni comportement ne comme kota na catafalque ya moué po pesa ki moi $100 pesa ki moi bati elongi na yo ozo comprendre
Oh. Momoni qu'est-ce que biso to ba maturité. Ezalaki bongo. Nazolo baté na cadre. Ngape nazalaki wana na. Ezalaki bongo te yo zatambola kana image comme bongo eza comportement faut côté. Moni changement biso to Ngalema uni pour le développement. On a ba partenaire pour na ko développer Ngalema. Mais avant tout au banana na mentalité comment Ngalema moi na Ngalema o ezalaki ngai na orchestre na ngasa flon na tokota makina lemba. Je te beta concert na Eden. Bazala prise bazala pena motivé à koya concert on habite écouter na bana ba bourgeois mais dene biso to kana evangelise yo zone mais bango pona bango ba quotidien Ngalema oui témoignage ba mema bana Ngalema mutu nyonso aloba français mutu nyonso vraiment mona bonsoir à ta bioté bonsoir mais si ils ba français parler de mais ata soki parler za langue nya za langue to communiquer mais Monique bat muso baza complexé ne fils que pour na langue mais surtout comment ça la complexé pour me taper $100 il faut battre le ngine devant mon way to cracher na ba âme la mémoire ya ba way et là on va botola un micro pour la matanga parce que je vous l'ai dit je parlais et je parle toujours avec mon cœur parce que Nazali père fondateur ya tout Ngalema ini d'abord avant ba rebelle ba que ça la histoire na bango ba yebi o ko contredire nga na relation ba preuve depuis deux ans olobi ba rebelle ba kino sala so na ba rebelle ba nani moni na artiste na songa na maloba ya artiste de ba ndeko nanga Bill Clinton na loba bato wana ba otambo na photocopie mikanda na ngai donc ça dit tout Ngalema ini tout mais obi ke TV za radio te OK na ipso boy izalaki na matanga da duva ndom to ngi to lela da duva ndom to fandi na bandeko na Luanda to biki bo to sala to organiser Pablo Kini to azap to za kana association moko boy na kuna sansa bana Ngalema kuna bomoko mbinza na Luanda oza chapeauté par Pablo Kini le grand déclarant a toujours fêté 5e anniversaire na biso kuna vous comprenez tellement ne que moi na mbinza mo akufi za général na solo linaye a chamé forte tango che idée na biso pe zala ka to matsa bandero la système ba matchu viona Pablo Kini player habité tenga cha bomoko mbinza na Luanda player habité azamba mba bomoko te et puis bimateka lokwa bomoko mbinza na Luanda mutelelier eza pena Ngalema mombo sala nkala pona Ngalema mande place zaki elenga na mutu na koloba bo ça va tout Ngalema uni player Dado Vando ngam na pesa yono zaki initiateur ya OK ya on a mi bengi doublement fondateur paix spirituel père fondateur sauf que idéologie na après matanga ezaki to kunda ba bibete mais on ezalaki incita ki biso par après tu as que le babo ça va tout ça la penana to développer Ngalema na bande comme sou baza libanda biso bato libanda to banotinda ba partenaire pour ba molili sila ba kuluna esila moyen de transport yango moni honorable Rigobert takumunde na vacances parlementaires poza honorable o tekeo arataki comme tikaleka ya solo te na siège na vacances parlementaires azalaki kuna nga personnellement à travers institution na tambo na travailler à local consultant économique na tsaki bango en contact na ba partenaire na biso kuna et pour baya na baba na ba projet pour na koya ko investir a on Ngalema alors na makambo oto solo bango pe kuna bayebi mais tant bakomaki keno ekomi yake bakomi kolia bambonga ba politique c'est biso toza politique honorable Takumunde aza politicien mais ndenga memela so na Ngalema ini pour développement atiaka alongola casquette ne honorable atie mopanzi azongi na poso na ye ya mwana Ngalema vous comprenez est-ce que kuna komaki ndenge ni réunion zali bake babendi pa politicien ma mukimo ko bo babinonde za boye to abiso pena to na moi de santé te babendi mo mbongo baye ko ba tendinga za mkulango to lata ba polo na fichier ya mutu le bobimi dans le contexte alors heureusement to zalaki pena na ba soldat mais c'est ba maman et maman die mais ba ma mère de garçon merci yo ngekumu merci ba net toujours ko fungolela biso je to kota tsiko na sujet na biso to za pour ça to ba bon souvenir nini oyo yo tikala nango avec ya kondo na biso to tika biso le général Gilles de Gam au bon souvenir. Bon, que tout d'abord, ngai nalinga ko évoluer en carrière solo. Nalinga nanga te obeta no kesa bato. À part ndenge na beta na ba orchestre na biso bo mwana na sele bonyoma, ba neni ba Papa Noël. Tina na yo kende Wengel Paris, Sweda Gitambo, Ngoma Afrika na yeko zonga. Ibo beta na Wengel Paris. Mais oui, nga beta wana. Mutamema nga Babel Bukasa. Oza Babel Bukasa. Oui.
babela kutanga na surprise na ba 12h babinanga toujours lukayo ngana sala interprétation album ya Armageddon tango ya Afrique du Sud c'est lui wana baza soutenu par Ekiri Yoshad ya Saddam nga beta ba concert wana ya Palais du Peuple ya soirée na matinée samedi dimanche na samedi na salle dimanche na esplanade et puis ba concert zaka 6 concerts c'est wana c'est Zakari baba sur mutazalaka conseiller na kati ya mouvement bazalaka secrétaire na Ekiri Yoshad nga beta kuna c'est-à-dire na bandolo bake na linga ko beta ko na bokesa batute mais à un moment donné sur le vieux là m'ta convaincre ngai que non vi petit nanga to na concert na de la Gombe yo pena il faut uchabiso maboko parce que ngai à part kozala onaza na maestro nga na l'homme orchestre na komaka nzembo na arrangeaka nzembo na yembaka nzembo na beta bina nzembo donc naza pe na beta nde bina tout complet donc na pe na l'homme orchestre donc na évolué na assuré na ministère ya combat ba bayebi et donc Mata orchestre la joie de l'éternel Machabani donc moni 80% baba na mon siki les bapisi nanga et ba masana souvenir abi na nango azavi azana na problème te a convaincre nga na kota place na ko kota te parce que tendance bavi bazali na ba tendance ya ba viva balingi ko lata bonga na otaki mbonda na lingi nanga ba relax mais abisinga te vraiment ko kindi mimo musika tout ça première fois nanga na beta na Al de la Gombe c'est grâce à il y a conviction au nazaki à travers il y a Jules de Gama donc puis na moko ya basoda puis tango ba rebelle ba linga ba kende ko sa ba yi ba biso kombo o maele suka ki batambola na ngale tungale maini mais biso tikala ka na idéologie yango to sala ngale maini pour le mais banda to karabika na likamba ba rebelle mais ozo linga pe ko éclaircir biso ngote ba rebelle ngodi bata ba nani mais ba rebelle bazaka ba insatisfait na zo bango en général nga na yate pona tanga kuma moto ba miyebi ba insatisfait donc ça dit ki bato balingi yo o invité na likambo ye akomisango yaye amela na yango moni biso tikala wana à partir ya ba conseil ya ba vie na janonga mbatu sevo kondo ko force azape na chaîne ye gente service na si ba sola pena demo wembo kuna donc biso tozalaki tofandi tobite bakindi bakeka kana kombo ata baibio page moko ya Bible obe Bible mais bakoyibaka jamais révélation de bakendaka lokwa na page moko ya Bible ata baibio page moko ya Bible bakoyibaka jamais révélation tika la développement ya ngalema isa awa ya moni topesa ira kombo ngalema ni pour le développement donc bakende na kombo mais bakobunda pakusana matanga veji legama bamususu bayaki bakomisa ngo bango nde bakundi yo salaki wana na yo kaki ozalaki tina studio zaki ba image ozwaki caché ya organisation mon songolo mutu apesa ki yo bon siko salaki pana yo povedi kama pana nga balobi na yaki pona matanga bonanya futela inga bi bien sûr naza loger ana compte ngali maini pour le développement parce que nazaki na KV na flat mokuna association nga ba bino il faut zala koto poto telemisa mamba statut biso monko tozui en charge moni naza a logé na Champs-Élysées a na souvenir ngadi na compte association ngali mani pour le développement cordon pesaki ba solo na ba Jérémie c'est ba na ba pasteur financier na biso pasteur apôtre Cédric batali babité azo mérité azala na kimia na kati ya mabeli na ngali ma pour travail ça dit que tout ça na biso wana to tanga mingi kombo ya bao bakenda te po bakeka kande na page na papier babi to tanga mingi kombo bato bakenda te ata boyibi page ya Bible ata boyibi Bible mais révélation boyiba te kanga pende na lobaka bango fienga lolendo bango fienga lo fundu zambakala na bakambo sika to jali olobi ke oza mutachwaka oyembaka oza auteur compositeur yo moko osala makambo mutu parce que choza na ngola wana ozaka na mouvement na yo obe na ngola utino ma muziki ufandi na yo osala makambo mususu bon na biso ke naza awa productrice na ngai a profiter na vacances invité nga awa na album à 24 chansons productrice na ngai eloko moko ba motif eza awa ke na pesaki 18 chansons banzembo faut la déclarer na SACEM nga naza orchestre naza artiste l'homme orchestre indépendant banzembo musu na sali nga moko ba chœur ba duo tunga moko
sans moto instrument tunga moko so leo des angi ozwa ka ba collègue na yo pe o baza na kati ngalema awa na binza awa to salaka kuna moko bon ça dépend au moins bato bazaka na mboka mpaya mboko koma te mapete koya bamsu baza ayebine koyemba mais azana batante vient na yuki ayembaka ti bango bakolo négoce mais asalaka 28 jours na mai jusqu'au niveau bakoma ba responsable mais nga ya passion musique ya passion si natanga na isekini musique etangisa ngai to ça dit quoi na continuer koyemba ningi na sala ki ningo zo bato ba Gilles Gamati nga na yembela mama na ngai producteur amoni banzembo na ngai c'est pas pour rien alobi asala ngona sa scène musicien dans le monde entier la musique c'est carrière solo Michael tangila ba misa Michael moni culture to za na Congo awa et frère na batana ba musicien donc ozali patron ya orchestre musicien aye ko luka musala pas non ça dit quoi asa déjà na maîtrise a na maîtrise ya musala pour engager ko engager n'importe qui mais ko privatiser nde ba musicien na za la contre si Karine Lokombe azapena mwana ina silsana ina atangi na animation culturelle mais a sepele a senti passion pour musique et lo kanzoto leki o yangai o ya landi en Afrique du Sud crispé bon par biso na musique na nzoto a ça la danse ya bandi na maison mère ake nango e pas jibele lo na micho bazali likolo na ba na avion ba uti Lubumbashi bazoya ça dit quoi même ko privatiser a ko lobia ko ça l'école de musique et l'école de danse na e mais azo qui n'était pas ko prester et pas il y a jibem piana en tant que professionnel mais ce système o ya ko par exemple bazo privatiser ba mise face à la kaka awa ceux qui par exemple ba mise musu mon habitano que c'est musu aye awa ubengi buku ba betelo na so biso ki ba leader na nga amoni nyonga nyamoni nga kenda nga muku na yembela matanga bakisengo na yembe aucune médaille donnée pour un ami d'honneur comme toi juste quelques larmes un cimetière quelques fleurs là au ciel où tu es malgré la route qui nous sépare à jamais tu seras notre rayon d'espoir Jules de Gama. La vie ne vaut rien, la vie n'est rien. Zoto ya moto mabele ya pamba. Doza ki na yembaka. Musique ya passion. Biso na Angola kuna toza ministre, toza avocat. Toza na ba comédien, baza ba professeur na université. C'est déguisé rapidement lokola ngadiada. Toza ba soda kuna baza pena ba musicien. Ceux qui pas eu contrat na Portugal, ba tiki na institution ki. Nga institution na ngeza la fière ki naza cadre, mais naza artiste. Et un peu jale. Ya te lokola awa. Oza directeur côté mamonyo samse ye peso so côté mamba voyou isa art so neti comme album titre nango ngai komo nanga na bandeli eyo nkumu héritier sacré papa ngeli ya bashushu ya ngeli titre album ezali ko sui ezana mbote nango so pe sibone tse gogobo ko sui titre album ezaneli ko sui titre album ya elaxini na ebanite mais ko beta pum cartonné pe fandi mbamo nebité bakuma album bakuma bimisela biso te bote ko 500 na batu nga luka tena za la mer na linga na za difera nga ndina kaza difera pour ni seul que za mer bozana molonga course c'est pour et comme c'est pour na album so bimia bakuma na 600 bon na ndeka babete ndeti pour da biso jibe piana puisque comme album na balle de match na ebité match ngwa ndenge ni pour them so we son album ezo ya biso so morote éviter yo si so ko sui te ba vitika bango bazala kana na côté na bango moni là woni bana ba stratégie na bango ya mam na bango na ba ve je les salue parce que ve na biso lobi ngama mtaliboso apesa ki couloir na petit na ngai Karine mona biso suka et puis lelo JB azado sadi que beaucoup de biso na ba polémique na ba ba polémique ngai mutazala parfait azate mais ceux qui par exemple na TV na yena lobi par exemple erreur na mona pas ver et comme moni banzo ba biata lobaki mabe mais ya mutu na nga to kotsa makambo wana te tika bango na kimia biso plutôt ça makambo na biso ni na biso titre album na nga ils ont deux significations construit na kufanda na marché wana ya tembeti ceux qui banzembo na nga nyoso oza na eloko oboya te. Deuxièmement, pour ça ba dissertation. Deuxièmement, quand suis ça ba ta vie sincère. On a via sincère ko. Alia, on a pas ça mon boy onction mais na protocole ba kenda ko. Ba kenda na bo na deuxième ko suis
komona père moko tozalaka ne awa mais mwana voisin kaka kuna ye bakutana na lemba bako sui donc na sese kaka soko ko sui tozela ngo kan ko sui kasi yango tozo tout d'abord trois titres ezoleka na RTGA oyebimaki déjà na radio ezoleka déjà chaque jour nzembo mo eleka 3 fois par jour wandi nzembo nini ozoleka jus d'ananas ozoka bena ezoleka o capitaine okobomanga na elengi yo obominga na elengi angelingeli viens m'embrasser me toucher mon amour je les désire de te voir de te toucher et de te sucer mon jus d'amour accorde-moi juste un dernier round embrassons-nous dans nos bras. Accordez-moi juste un dernier round, embrassons-nous dans nos bras. Mon jus d'ananas, mon jus d'amour. C'est la ngangona se. Bomelanga moto. So what is one? Is that still R&B, rumba R&B. Is that not bien menazo kilondi mawa? Nandi. Obimisa kuna faux pool. Pool ani. Yuzo mona teki for me sit. Is that a terrain? Fali c'est mon cousin. Fali oyali londo e malankaiko. We lontondo sombuha. Na suika wana na kokota na polémique te ye azo tumba bendele ya bana mongo. Bana mongo kaka. Te na lobi boye. Aza musicien congolais international aussi, mais biso ba mongo to fier. Aze kondati na kondati. Tango lo ba onti la ba olanga bambute minzali nkumulu ngomba o. Sui. Yo comprendre sens nango o fallait aloba mais comprendre. Yo bilombo boye ba dine. Donc ça nango faut pour te mutu na wenze, muso ateka malala, muso etela biente, muso ya ropola na wenza fufu pe okuta pe fufu ante beza, fufu pe ya pembe pe zali, ntamta somba selon qualité. O aligné marché awa. Parce que nazali na ba mwasi katabasi loketo yangolo le musukali. Mobali oyo babengi mobali soki a résisté c'est katali on a réserve nazali no kema yalo nasengi yo pesanga bolingo oye kolobisanga monoko ya sika memanga na 7e ciel pour les sanga liboke ya bolingo Chouchangeli, comme tu trouves que l'amour est un crime. Aide-moi ta victime, oh. Zwanga, Tanazala, prisonnier bolingo, je t'assure que je peux transformer ta sublime beauté. Il suffit que tu me donnes ton autorisation, je pourrais transformer ta sublime beauté. Mais malheureusement, que bolingo est commis. Lokola mutaza kozela bateau n'aéroport. Na commis comment na lokola bolingo est commis. Lokola mutaza kozela avion na libongo. Banze bobo suri bolimbola na bobe. Bobenga. Ola liboke na kola kisayo na saraka modelo na bolingo. Donc ozo comprendre. Ndazo kinabo. Ndemo yanga oyo ka ona FTG. Ozo imbalwa olanda mingi igiche watata. Mais côté ngana ngana c'est mon petit frère. Teo, akola petit frère mbena oyeba olanda do pona mona bambote moza. Itsa ganga ga trop. Te mote moto sala okende tout. Te mote moto sala. Lomo kesi itsa beta kensima monte. Ngana arranger ngana ko kopesa itsinzembo. Ngako ko arranger nzembo ngana maiso tuna maiso godelo fumbu. To sali nzembo ya makopine kuna. Uzeba mabozo loba. Ngana loba not. Sans polémique. O ayebi musique ayebi. Tango na beta na Armageddon na 97. Tant bien ngai tout le monde doit partir. Itsa zaka no kese. Tibi sangako azaka no kese. Tango na beta na Sweda kitambo masculune li joba kinga na komi pianiste. Na pas ba vie YouTube star. Itsa zaka no kese. Na bien yo macho yembi boy. Ba miel to pese bango ba vocal tant to beti intifada ya lempela.
Yo ne pesa miel vocal. Mais na pesa vocal. Ayebi o ya bilo msibino boya kala wana polémique ya yebi. Te za polémique te vocal ni kasi. Ponga okote kana nya una kata sakite. Vocal ni oyo pesa miel. Na ye mango mobimba na so parti on ya pesa parce que n'est pas. Yo pesa kaka vocal wana kaka. Pesa kaka vocal oyo muliko yo oyo. Ata okomi otengama. Tala elenga bolingwango ekomi osevapore. Ekomi ko fly ekolukanzela ko kende paimo susweya. Mobimba nzembo ezalaka mobimba vocal na mitaki nzungwe yozala mofiniku ekomi kofly ekoluka nzela kokepa mosusu ya yango nalingi yozala butei nga nazala bouchon mpona bouche gaza bolingo esila te batemo eza baneti wana yoni topesa ngo batemo ba baneti kizitu badadi chante bana montike bamata mbunda tozala na bango to obeta bo wana opesaka mieli yembo ko bopesa bato mosusu te na côté pas pour biso afanda na ngamba principe so kuna de ça dit que so bandi rapide 10h si 16h bo pima bo banda 18h biso to na banda to kasa na palais ba kuti ba mise bazala ba kuti ngape na zaka na ba mise na ngai comprendre bayebi que non banzembo ezali tant toujours on a parti na pesi nzembo mais na participer na ba arrangement na ba vie na biso ba blanchard. Mais c'est là pas c'est ndongo boy héritier watanabe. Te koboya bino bo sanja ba langage. Koboya te na tse na place na ye. Ye akopesa nzembo te. Est-ce que héritier opesa nzembo? Te ngana bidé la personne na bidé. Oui, héritier yembia ngoza bien. Toke pas tozongi pas sans polémique. Comment te banzembo neti ko mutu loko héritier na niveau na azanti ko na niveau notoriété ko lekanga. Mais ngo bata yebi musique ko lekanga. Eloko mbosare bana ina ba yebi musique. C'est la chose que batene tu yone héritier babike na yebi musique na yo moko lobana ko ba musique ça dépend contexte et musicien c'est d'abord un instrumentiste nga na beta piano na lia kango pe na bien ici c'est mania beta dès tu we rappelle wa iba beta nyonso yebi musique we ra yebi musique mais we razaka ndefa ko commencer mbote oui we ra commencer mbote nzembo pe na bo texte ne se ba we ra ko mangote et sans texte nini mana yebite te yo zebite ozolo baba bilo msuke no ba veta msu ba iba nzembo mutapesiye mais tolo baboy ngana ko pesa vie na nzembo yo ebite nzembo na bisu nzembo mobeteki na album yo tayi koleka mon ami Jean Pat Samemaki vocal pe kuna ezalaki nzembo fayembe la président nani Luzado Ntimba na Luanda luka ba sala nzembo nango zaki titre yango 10 match azwa kaka vocal moko wana Jean Pat mon frère nazadiza match na lembaka teo na beta 90 minutes na prolongation ce que zelinga na CD yo kolemba bango yebela na yo tikela ngaluza ya dio timba donc ça dit que ba vocal na biso pe kota na orchestre otanga wana ya tira yo ngolo bagi wera banda musique na ye na lobi bongo te palmarès na ye eza otomona mais na bakati wana ngalo album na nga o sibe ba pa yo mo lobi ke wera na biso na 24 chansons so tangi awa nyoso ngam na ko manga na arrangea mais album ya vient so wera ko taper 12 chansons mona mususu flamme mutayaki nango mususu kingani yo to comparer te papa na carrière alekinga na carrière alekinga na bala alekinga na expérience ça va yo te wana kote wana hôtel mina mon frère naïb sobo nga assistant sekina na ba distinction je suis un professeur assistant à l'université pour na ça la dissertation au koksantsanga te na mutam susu ayoka ka sur l'université mais ça va même pas diplôme ya gradué quoi mais on dit ma pe ba prédage bi piana pe ba ibo ko ma bon nzembo na yango biboye contexte ozo tunela ngai banzembo tout d'abord ka lelo ndenga zaki na vie godé le fombo obi pourquoi ngana okende banzembo nangi kende zala rekona sa sem awa artiste ko pesa nzembo alinga te comme on est dans mo ki ma mingi pas godé le fombo po ya za arranger à part ça vie wana aibi makamba sokoda vie wana mto expliquer so makamba sokoda ali qui a expliqué biso banani ba olia mbongo a expliqué ngandenge eyong ba titre na yo oyo na sokoda ya pena na balar metala ba kingani ba vie wana ka ko yozo lingo tanga ba kombo tamsuzu bango bazaka na dictateur mais bazana ba influence na kati ya basiko yango moni poto benda na te tukina biso ba sasem kuna ezalata na lali pongia ba bébé ba na ngai ba génération pona lobi bonga na za eyong kumu héritier sacré héritier sacré au top héritage sacré wana c'est la musique que moi je détiens. Attends na kufi ngalema bako exploiter kaka richesse wana. So on a un album na oyo nous on préparer ngo boy. So les productrice na yo ebisi oké o lukata mo batu moko bo betela bango featuring. Ende ta chelo akocho lo ke fali pour handicap chelo ke faire bola. So yo mo nde to sala choix na bango mibale wana ozwa moko
oyo manine tina mais mon frère choix exacté na ku na choix té donc maman place ba côté kanga tina ba Malaisie pas faire rigola il pas faire non faire c'est un bon chanteur na bombelo tenga na instrumentiste pona kota na monde la musique pona ba ingratitude na koma banzembo ebimisa oyoka ba ozali elonga na ngai na commission nzambe na biso to ba l'homme public wana nje biso si sabat ba sokola kama boko sote so ba oti bibembe tant de ma ba message wana te opponité ngale biso ka produit yo kasiko na loba na yango na biso te ça dit quoi choix ezalité entre donc pona koma koyemba boye na prendre moi moké ba nuance à faire rigola mais vraiment pour la notoriété pour na kende pena ba pom OK ya la ba na toi na choité parce que pour dire choité et fanjo dina fali pupa aigle yemta zo kumba nzela est-ce que tu as la question pour un champion yokana bisa yo omoni makambo o fallait osala mutaka tango si alempela tango vie nanga JB auti beaucoup d'années na studio alinga bimsaka bouche alempela côté alempela to mettre sur la feuille na fali pour moi est-ce que mutazo courage à rebuka mire ba baleka c'est fali na bibo est-ce que tu as la question pour un champion ba tu utuna bango question mo ke na musique chauffer ngai ngapi c'est fona longa zela yo comme chauffer ngai na moi makambo eko eki ma ye non faire rester un grand na lo bibo na question pour un champion ba tu utuna expression d'ailleurs grand chanteur za la kate tango pesa ba na zo c'est question na lo bibo congolais na lo bibo ba tu utuna na question pour un champion qui batanga nani lobana yo musicien moko ya Congo oyo azosala fierté ya rumba obi ki mutu moko aponaki fali pupa batiaki baboyaki yango alejo moko bayo mpona faire rigola a gagné na question pour un champion donc na yebisa yo eza na bamakambo mosusu oyo omoni eza bato mosusu batekaka oteka na yo mais ta mosusu par mois oteka neti bameuble mais par mois ta mosusu te kiti moko mais ya cher ya cher oui mais soki otali ezalaka te tika mpo bato bamono koya te na réalité rendement eza te rendement te toza bakolo rumba mais tokokufa te kaka bolokola na commune nanga balingaka nga donc natekela baindien te il faut komoderniser ata rumba ngo ezoloba yo ofere abetaka wana oyo ezoloba wana obimo moto anga azoloba wana tenga azalaka pour faire te na pour qualité eza pe na barumba oyo yoki oyoki minake bino bokomparaka nzembo par exemple ya rumba bokomparaka msuna nzembo basile ekokani te et puis rendement nango artiste moko moto ayebi papa toki epai tozonga epai yo moni Macron moninga nao nayebaki kaka Macron moninga no te oya na ye na quartier obotami mais oyebi ke bata faire pe baochono bata G7 bayebi ke na Poutine pas oya faire azo na Poutine on a balobi te tala omoni elo na sepelaka elo bon naza artiste na kokuta na ba polémique te fona za neutre mais elo na sepelaka te na musique na biso ya Congo eloko moko ezoboma siko moni Luanda ngaza na Luanda Atlantique komi nini unité de mesure polémique ezomema biso na rien bavie nanga wenge bolimisanga mais division kota parti ya wenge bafani bakabwana bavie na biso wemba na bakese bazala pe na bapolémique na bango mais ezalaki na sepelaka na moto avie beaucoup mais ndula kese pe na okende mais lelo koma yo soki babino okende concert ya petit nanga 2 secondes tamso ba ve nanga yonga sepela te po tozalaka te na pesa ka exemple na pesa na bona ngota bakomba avio na mais koma bongo to omona muta yoka musique afali tongo midi po kwa meloko za kamterite concert afali abo anyongi kaka bongo mabe yango nazolo bana yo to compara biloko wana te batu ya faire eloko erreur o ezali o faire fa peksa na batu na ye ba fan de la TV tongo midi poko ole basa la promotion ba otala ka makambo fali est-ce que les colons bana cause ba fanda ka journée mo ba otaka makambo fa mena ba masa na ba bobuka kese ba lenzambe o ba fanda ba di ba diata o ba fanda na ba osala ka makambo fali kaka fali merci TV Zangonga merci na pesi merci na ngai na maboss madame Dembo Wembo mwasi ya mandefu mwasi nzamba to china statut mikolo taka na statut nzamba 2023 mais likama mo ko pesa ngana na site ni nzamba site ya lola be site nzamba tai www.nzambe
Nzambe Flemmon HD omona ye Mama de Moumana na pesi mbote na Alino de Nazareth mon partenaire na pesi mbote na Paris Kozali na pesi mbote na Bruno les grands cas na pesi mbote Bruno les grands cas na pesi mbote na encore na Fede Manyungu éclairage public na pesi mbote na encore na Divine Abondi Mama na Azael na pesi mbote na encore na Toreto Bedika na Lille na pesi mbote famille Kayeba Bomba na rotigilo tableau au sein la dédicace na yo to komina eloko na biso suka to sala la vérité tala caméra ngana yo nalonga lens pona tala caméra ngo bien rassurer que balandi nyonso Flemmon HD batalo okoloba rien que la vérité ngape eloko na ko fait la vérité parce que na muta justice na poser ba question yo pona ba question za ngaba réponse za yo na album na yo obaki corps suit l'album no corps suit so ba lio moto vola président JB Piano na président Werason politique c'est pour na moko na bangwana o monike so beti na ina milicho ateki sao pour na moko ka katolika ke so beti na rumba moko oteki bonga na ko pona peta msoza pe muta tendance na te ba ba conservateur c'est le yo pour na kaka c'est le yo baba conservateur na na choité au quoi ça politique que ba va dire konza nde ba chaîne trop donc on dit tout d'abord na charisme ba va zananga cha 12 ans linga texte et loko lo ba na rêve na limité o ko on limité ndi mtu za banjemba bien na bon siko ngana sala na mo baba na féliciter ngana kenda ko luka jibe ne pixa na de 14 na lubima na DC ratikalo mate po pese nzembo merci donc eloko wana ekosimba te po bango ba ada to na bata charisme kasi na lungelo bata charisme tilo kasi moto kola Koffi Olomide wana vie aza idole nanga bachilo Koffi Olomide bachilo Koffi Olomide bachilo na grand père bozi ad te grand père na tseko ça c'est ndule mongo na Monique na ona vie nanga mais papa na vitesse na zana na idole nanga mupao to Cyril wana wana baba mupao légende yasuka ka pona kela ngai na tikilo tableau mais ya te na kota ko pena vie nanga bozi wa vie nanga ela ulika ma gravité lika masuka ka ngo bachelo pour gaz na hérité watanabe bon bango mi sommes balé tout travailler na bango déjà na ba ni na ba concert na bango kuna pas bega surtout dans un concert le 31 où il y a honorable Matubaka na Betaki na Sin Atlantico et hérité pe na Betaki sous na concert na e o Betaki na compta Paulo Tudilo le grand producteur de tout ça la kana bango donc bango mi balé baza pe na bienvenue par rapport na featuring na ngana on remercier kaka bandeko o yanga les manu pour le développement namoni peut toujours que honorable Rigobert afin singa awa et parler kinaye Toussaint et taf donc vraiment awa na souveningadi staff na biso yangale manu pour le développement mwambui Denise wetu la Queen's Mother vraiment simbara staff akuna bureau akuna maître Kiro na Laurent Yando na Afrique du Sud bo simba staff kuna ya janonga batu save na Risenkita na Dembo Wemo bino wana bozancha na professeur Placide Ngala Mulume biso na Luanda kuna tozali na Yayuki Olga Makengo tozalaka na ye awa en tout cas bobo sanate ke bato basimba pe na base awa to na besoin ba partenaire to beta mbela na kada Ngalema boy bana nyoso ya Ngalema ban natif nyoso ya Ngalema oboza élevé en dignité vous avez une assemblée, vous avez bouche autorisée, vous avez une institution, vous avez géré banino, vous avez Ngalema, ils ont peur de fierté. Chaîne oyo bozomona oyo, chaîne oyo ya télévision oyo, relaxation place d'érosion zali, place bato bazo kufa na ba inondation. Merci pour la chaîne oyo Papa Push na à travers ba émission Salaka. Tozo benga sikoyo bande ko na biso oyo nzamba pesaki atomboli bino bo représenter biso na ba institution boitala nano photo ya ba 1970 80 Ngalema ndenge zalaki tina lelo ngana ko na nga personnellement na koli en face nga na kancha chimena koma na soma okota kancha ozomona donc vraiment bo sunga biso dans notre temps message au bande ko ba pasaka est très riche bana Ngalema sangana nazoloba awa sans parti pris n'importe quelle association Ngalema eza munene eza na 21 quartiers eza na association mongo te ekotonga 21 quartiers mais nous du moins toza na ba partenaires o ba oya pona ba électricité
Pour na banzela tout ça, honorable Rigobert Azola na makambo na commission na tozaki na réunion lobby na résidence. En tout cas encore une fois ayons kumu papa ngelingeli. Ya ba chouchou ngelingeli apesi sombote, apesi binombote na ndenge ya ko sui ko poa.